na sali lelo mutu na mutu azola tala ya ye mosusu na uto salawa na bi nalali na loti ndoto bazombe na ngai mutu ya libere alali na loti ndoto bazombe na ngai mutu ya libere alali na loti ndoto bazombe na ngai mutu ya libere elenyo nga na yoki lelo nano na yokate ozobona lelo na téléphone oyamba te nasi tokutaniga na botani ba fainéante Barça fainéante Marie-Jeanne fainéante Princesse fainéante mwana mama tobandi mai komela error bakokwela bino kuma mais vous avez rebellé, ça m'étonne. Comment on a vous avez rebellé on a finga na télévision na YouTube, muto sala YouTube koko na ye nazo yebisa yo. Théâtre eza elo moza la bien. Eza le mola ba stress, musa roza na ba kanda ba problème. Dans le théâtre, pour les comédiens, moi, je bien, abandi ko sekisa dans théâtre ça bien. Non non, qui n'a pas théâtre n'est pas. C'est ça la thé. Soit ça là il me aime sous mutauti que l'eau beno. Il y a des gens qui lamba coquette ça corne aí. Na l'équipe n'est pas coquette, c'est que mko na ngozui. Voilà. Ceux qui bolingwane c'est est-ce que nous soit lamba coquette non là. Nous soit à Barcelone non là. Marie-Jeanne Goutson a keina ndaku na ye. Biloko na yeso ba tchenga na mema boy c'est que mkolo ndako yaki. Et ko célébrer cop nanga. Voilà. Donc cop ele sanga. Yango na yo célébrer. Na ina nga fêtité o na fêter libaya o libende o elamba o couture. Donc na bona l'honneur pour la journée nanga. Mona yamba lobi na kanisi Sarajevo. Sarajevo na kanisi équipage. Na kanisi bilokota lokota. Na kanisi tarasase équipage. Loko na zoboya. Allez lelo bato musu bazo kanisa nanu akufi na maladi ya mokomboso. Nani akufi na maladi ya karufungula. Donc nazana ebe. Comprenez c'est l'ambiance. Comprenez c'est l'ambiance. Comprenez c'est l'ambiance. Ah oui, bah mutu musala fo linga ngo d'abord. Ata yo le londo sa journaliste be so linga ki ngote ongo ko mati le loté. Tellement olingi yango mingi yango ko minga ngo conseiller na batu. Zwa musala o biso sala ya théâtre le quoi musala papa nyonso akenda fonction publique, papa nyonso akenda ka DGI, papa nyonso tout akenda wapi na entreprise na bisika salaka ezande mo biso ba lelo mimika bongo so to sali effort ya kozala o to zala lelo za pona linga ki yango.
Sasa Coquette, bonjour. Bonjour Kapanga. Voilà, l'élo journée internationale du théâtre, présence na yo. Pour na bato ba kotala yo, journal l'élo et Zolo Belo na onin d'abord. En tout cas, journal l'élo pour nanga na mona ezo norenga parce que na yo célébrer comme nanga. Voilà. Donc comme pour les sanga, yango na yo célébrer. Na nanga fêtité o na fêter libaya o, libende o, elamba o couture. Donc on est na l'honneur pour la journée nanga. Ngam na sala ko les sanga, ko fêter la nga palais, ko bolardo. Non fêter lo nanga, na roba no bina awa donc parce que na yo fêter comme nanga. Et la journée nanga, ezo commémorer lo nga na sala ka. Voilà. Tant on célébrer, tant on fêter, on célébrer fête tango, mais il y a aussi des faillites. Oyo, ezala papa Koba. Papa Koba. Papa Koba, voilà. Donc c'est l'ambiance, comprenez. Tout là on a place des artistes. Tout là célébrer, mais il y a des faillites sur le théâtre. Oyo, le théâtre va aller là, comment le voir slogan. Est-ce que l'élo, osons réfléchir par rapport à ça dans le journal? Ben, c'est bien bon. Moi je réfléchis personnellement que et ça occasion pour Nabiso pour manifester au biso to lelaka. C'est-à-dire quand vous vous plaignez, bon, quand nous nous plaignons que gouvernement qui parabi sauter na maramba bo ezaka wana te pour na bière. Ezaka wana te to tambola to comme sango moziki te. On doit se manifester, faut dans un message. Il faut tout aba o ba likolo na biso. Faut tout aba tu vas comprendre que non toza ba o to tombola ka couleur ya mboka o faut ba boire misu na bango pa na biso. Donc c'est ça ezaka te to kutanya moziki koketa mon muchopi ya yambi et to seki. To réfléchir nini lobi na biso ezandeni. Parce que to robomba pe belete mais nous mourons parfois comme de pauvres. Siko lelo yo na bamboka mususu moi œuvre muki osala yango ezongisela ko pendant des années. Et là parmi babiloko fo na journée na biso to ba ko réfléchir. C'est ça. To sala ba atelier te rapoto bina, to seka non to ba ko réfléchir. Lelo na ngo fota la biso na niveau likolo bon. To ke to beti tout liboso na to ese message to elibino yango yo. Voilà. Pour boire miso pas na biso donc c'est un peu ça. Lelo ba faite nini oyo monaka beaucoup plus na msa na théâtre. Bon, et on a des difficultés à être reconnus. À tous en a tous en difficulté à être reconnus, dans le sens que tout au moins na mitou ya bato. La première des choses on doit arranger. Deuxième des choses, nous sommes des artistes de ces pays. Tous en couleur ya mboka oh, mais on a pas privilège et belleté. Voilà. Surtout dans les lieux où il y a la biso tomatisa œuvre na biso. Na ba lieu oyo pe e kosala que non to la salibanda que to za peine le robot on a des limites donc ba benga ba musicien ba kena quelque part ba ki représenter ba ki représenter mboka mais ba comédien ça vraiment rare même dans nos sites ba site na biso archaïque ba site na biso et belé to za reconnu et puis ndenge to ba to za même pas na plateau. Oh, que nous au village à comédien. Plateau juste pour l'art, oh, comédie, théâtre, oh, art dramatique pour nous. Toi, tu as un plateau à un thé. Donc voilà. Toi, tu as failli ébélé. Pourquoi? Parce que les lots, mon nom d'argent, le cas de la salle coquette TV, n'a pas la master, tout ça, les lots, on a seulement beau te boire qui en aussi. Voilà. Lobby n'a pas lobby n'a pas. Relève n'a pas préparant, on n'a pas. Donc c'est un peu ça. Aujourd'hui, s'il faut dire souci majeur dans le joli Sasa Coquette, dans le monde du théâtre des Arani. Souci majeur dans le. Excusez-moi, premier à distraire. On l'oublie, c'est quoi? Problème nini. Nana doza na camarade te. Oh, boy nini. Te ayo za yo mona nini, ngo ke na ususi ba camarade sangisi. Olioza ngamo na nini, yo mona nini. C'est retour na. Rémi Babodo, si on continue la question là. Bon, ça la simazela non. Comprenez, c'est l'ambiance, hein, souci majeur non le joli Sasa Coquette na théâtre des Arani. Souci majeur n'engage que nous soyons reconnus comme tels. Voilà. Que nous soyons reconnus comme tels. Tu sais, Batebele bazana professionnalisme wana dans les sons. Par faire œuvre naé. Mais il y a des limites. Il y a des limites. Il faut un artiste dramatique, si on peut le dire, faut à la libre. Ce qu'on a biso moto se sentir on est bisoté. On libana. On a raison de les Nigériens, artistes libano ba l'équipe bino. Un peu bazana moins un peu. On a privilège mususu oui. On a privilège mususu oui parce que tout le monde na Nigeria les gens se permettent de retourner là-bas aéroport.
les gens se permettent de tourner boy, tu vois un peu. Donc c'est ça. Biso pe photos alors na moi ni mo ba longole la biso. On peut pas être limité. Voilà. On peut pas être limité. Oh ils ont un métier moro noble. Voilà. Donc quand on a banda quoi ba tout ce qui ça monte sans permission. To longola stress, to pe ça conseil et to tombola drapeau mboka. Voilà. Donc photos en esika wana. Merci beaucoup, jolie sa coquette. LBG, bonjour. Bonjour. La part de la journée internationale du théâtre, réflexion, vous avez réfléchi par rapport à ça? Ouais, d'abord, salutations à tout le monde. Salutations à Baboulinos sur le site Soyo. Et moi, j'ai aimé. D'abord, j'ai aimé l'initiative. Moi, les Amoussa, tout ça, là. Nous sommes obligés à faire ça. Quelque chose de difficulté, quelque chose de condition. Et tant qu'artiste et comédien, il faut te célébrer, il faut te faire ça. Les gens ont CP, beaucoup de temps. Nous allons prochainement, tout le monde thème. Tout le monde exploiter chaque année. Voilà, par rapport à thème. Tout le monde et ça la évolution, donc c'est ça. Merci beaucoup LBG. Ozo qui m'a venu. Salut. Ça va? Oui, ça va. Boni. Bien. Nous déjà en uniforme. Voilà, journée internationale du théâtre. Message ni na part na yo tant oye présence na yo ko célébrer journée na bino ya théâtre. Non, eza journée na biso. Yango na momoni ke non toza boye, tozo fêter, eza journée moko mondial na bi ke non na bamboka presque nyonso to bazo fêter, nde biso pe tozo fêter. Donc toza pas ko fêter o toza ba activité ebelé o to tant to kende sur place parce que tozo fêter wana nde bo comprendre ndenge ni tozo célébrer ngo. Voilà. Si vous réflexion na yo par rapport à journal lelo tant aux hommes artistes ndenge boza ko évoluer ndenge théâtre mboka na boza ko évoluer makanisi no ezani. Bon, makanisi nanga eza ndenge nazomona ndenge nazomona boye si de elo mona boye manke na kata groupe po opimela biso scroll côté kuna si de makanisi de photo ba boaki na bon bon eloko oh nazomona awa kofoli ngo manke ngai ozo manke kana zo inviter na micro nanga oza micro na bosani comprenez, ambiance à Boé, naebi nangate vraiment. Totiki na otide, tu es pas Lovita. Bonjour Lovita. Bonjour. Journée internationale du théâtre, présence dans ton monde qu'on célébrer. D'abord, eza tangu todo sepela, na mkola lelo, oye ko sepela d'abord pour artistes. Et puis par rapport à makamsu ya théâtre, okolo banini pour na musala o ya théâtre, ndenge le bo célébrer. Elo na kolo bakaka ke tozalaka toujours ini. Eloko boye soki esalami boye po toza na bolingo. Dans bolingo toza nango tosangani boye po toa ko célébrer loko boye le 27 topesa ngo honneur bato nyonso ba comprendre pe que eza journée na biso. Donc eza hasard te. So pona papa masumu e mota muso tonga tosala ngo te. Po na bolingo o toza nango asangisi biso nyonso pe tolakisi bolingo wana yango toye. Donc tozaka toujours na bolingo. To continuer toujours ko soutenir ba président o basali likolo na biso po makambo na biso ke liboso. Voilà. Ils appellent à Mamsou, Barankin, Banti-Valère, Marmébé, Belé na théâtre. Ils ont un moyen de se rouler. Barankin na théâtre. Ah, ya. Mon monde. Barankin na monde de théâtre, Ezali, au moins même nanda kutan papa botiba na rankin ezala ka mais rankin ane lo baka te ke fo singe katana baba singa famille benda na me katana te place batu bazako soine ezala ka mais to bongisa kaka jamais oyoka ke muto na muto baloba na te ti bakokufa ezala te bakoza babebani mais to se comprendre que toza yana leki to bongisi na biso donc rankin ezala partout pona banda ko pe to fanda ba rankin ezala bon pourquoi pas un monde de théâtre. Merci beaucoup Lovita, donc toujours continuer la biso. Et Nat, il faut que s'il te plaît, en tout cas pardon, alors ça amener le côté, Renat, il faut que bonjour, Oni, c'est pas comme on Journée internationale du théâtre, elle est là, message non ezani ni pour na fanatique na yo, ba mourir nyo sur théâtre de partout ba Rolanda bino. Pas continuer toujours, ya Rolanda biso, ya encourager biso, na ba conseil, na ma camion surtout. Les autres ont beau célébrer le journal théâtre, ils ont le bilan en nini, tant qu'artiste, il y a un bon canabis par rapport à Moussalang. Théâtre, c'est l'homme qui a bien. C'est l'homme qui a stress, Moussa Rosa, il y a des problèmes.
ntango otalaka théâtre poni comédien mo balingaka bien mutu mo boye abandi kosekisa ye donc théâtre eza bien. Voilà. Eza bien. Lelo oza na obligé à célébrer théâtre mais eza na mwa makambo musu na théâtre o lelo ezaka lokola souci majeur na yo ya koarranger mosala yango par rapport à ndenge bosalaka yango oyo omona longo mwa ba défaut. Aya lelo mpona makambo wana na olobela ngo te. Eza journée ya international ya théâtre. To célébrer kaka journée yango international. Mais ata to célébrer mais ba faillite eza na mwa mike mike. Toko bongisa yango te na mokolo yango. Bon to bonsoka lelo. Te kolobela yango te. Balobela kaka lobela onde bongi. Lobela kaka onde changer ka lelo ezwa musala ata mono impolo ayoka te. Ayoka kama lelo bolobelo ti mola kama lelo ba ko changer. Bon donc to loba tout mata musu lelo pe to lobelo côté mais moi en plus moi bakisami. Voilà. Donc to boyi to sepela to célébrer mais moi na kata mutema musala ngo moi berere eza mais ozo sepela kaka après za mokolo ngo. Bongo. Voilà, merci beaucoup. Renate Ifoku to continuer sur Mimika Bongo. Voilà. Mimika Bongo. Bonjour. Bonjour. Voilà, bonne. Bien. Journée internationale du théâtre aux UPIO, présence na yo d'abord. Pour na bato ba otala yo, ils ont réfléchi par rapport à Nina journal. Ah oui, la journée na biso. Nzamba bombi abateli biso to comme na mokolo na biso. Et bela ba artiste et comédien to perdre bango. Mais biso lelo le 27 Comprenez, c'est l'ambiance. Mais moi éviter qu'il y ait une interview quand même. Moi éviter. Ça, si des non, ça interview non. Mimi, s'il te plaît. Non, ça l'émission d'Angaï. Non, ça l'émission d'Angaï. Mimi, s'il te plaît. Voilà, toi aussi, ça la biso. Voilà, pour la bateau bakolanda yo, journal elo. Ni le message ni na part na okolo ba fanatique na yo na bateau balinga théâtre de partout. En tout cas, bonne fête, hein, la partie c'est comédien mignon, surtout dans le monde entier et surtout dans la diaspora pour ne pas citer les noms. Il y a Bisso Bazali Banda Mboka, on est ensemble, on peut faire short pour ne fêter le monde. Bisso peut faire la République démocratique du Congo. Toza pour fêter. Il n'y a pas beaucoup à dire. Tosali Moussala Moussala et mon ami soit battu. Le 27, Tozo célébrer journée internationale du théâtre. On a repris ça bateau pour ça Moussala yango to ko interpeller ba collègue na yo na bateau batala kabino par rapport à mko les années. Ah oui, bah Moussala faut lingango d'abord. Ata yo le londo sa journaliste beso linga ki yango te ongo ko mati le loté. Tellement olingi yango mingi yango ko minga na conseiller na bateau. Zwa Moussala o biso sala ya théâtre le quoi Moussala papa nyonso ke na fonction publique. Je m'excuse. Papa nyonso ke na DGI, papa nyonso tout akendaka wapi na entreprise na bisika salaka ezande mo biso balelo Mimika Bongo soto sali effort ya kozala o tozali lelo za pona linga ki yango poso na linga ki yango te en tout cas désolé to kutani ka lelo ba bilongi muso eta bilongi ya siko mona kaka e pas ça théâtre ye pas ça tellement et ça la bien ko kutana na occasion boye pour ba place muso to zo temps ya kokutana te voilà message na bato ba otala yo en tout cas message na ngeza kaka aimons-nous réellement vivants. Voilà. Au monde est au Sangani Boy. Tolinga na vraiment réellement vivant. Tolinga na théâtre semblant. Et au sala vraiment ma bemenga na yebi biso. Bato to sala musala ya théâtre tolinga na poso tolinga ni te. Nandimite full o nyo surtout bato ba oya. Ça veut dire que bolingo eza na mité. Que ça soit barankini banini singa famille be nanaka mekata. Non. Que ça soit. Non, barankini ba théâtre ne ba. Que ça la te. So ezala ime am susu. Muta otike lo be na ole te ngazo ke lamba koketi sa ko na yi. Na l'équipe n'est pas coquet, c'est que mon con en oiseau. Ce qui est bon, c'est que nous sommes là-bas coquette dans la. Nous sommes à Barcelone dans la. Marie-Jeanne Goutson a qui n'a d'akunae. Bilo qu'on a yeso batchenga la même. C'est que mon colonda kwayaki. Voilà. So bolingo c'est un bangat. Voilà, au bangat. C'est ça. Merci beaucoup. Bonne fête Mimika Bongo. Présent Awa, ya Freddy bonjour. Bonjour. Voilà, journée internationale du théâtre et Tomonio quand même. Vous avez parmi comité à NTPC. D'abord, premièrement, journal de Zolo Beloni à Freddy. Ezolo Belanga journée Nabiso, journée internationale et mondiale surtout. Voilà. Pour Nabiso artiste et comédien. Nega Gezalaki, journée de la femme, journée du travail. Donc il y a Biso Siko Lelo. Voilà. Tout ce qui s'aga. Voilà. Lelo Exasoko Ebi Valère Nangote Royawati. Voilà. Oyo moni bango ate ba ebi nango valeur te pona ebisa kabino lelo nyoso mingi bakota na musala oyo ba ebi nango tina nango te bayaka bazwe na parler na bango ya koti ba esi
producteur andambo wana baye wapi amo ba $10 aya pesa na tricot batenga na Gare du Nord esili akomisie momi na ye esili bayebi na bango te mais ba norme ya musala oyo bayebi na bango te donc biso ne to yebi tala kaka or que l'air il fallait yinda mais ba misubi na faine na ndako alobi ye pas artiste voilà mais vous avez belé ça m'étonne comment on a vous avez belé wala lelo pona ko fingana na télévision na YouTube muto sala YouTube koko na ye nazo yebisa yo donc so pona YouTube ko fingana na mkolakisa na babuzo ba ko fingana o mona bango ebele na ba émission mais na valeur ya musala moi ba na biso ashikisho ko yenge ba na biso o moni amour ayebi amour yaka o ba na biso donc bato ba yebi valeur ya musala o mona ye mais so tali bilongo bo mona kana ba YouTube wana o mona bango ba ate ba yebi valeur ya musala ote donc lelo ezali moto ya yebi que naza artiste comédien batala kanga le président bapambola nga balinga nga nete nga balinga nga naza sir donc na finga mutu te na boyoka te na finga mutu te na nga balinga artiste musu pe ko metsa te nga na bengi petit nga alo ba communauté alinga ba mona danger nzoka mutu a danger za nzambe pour mo pesi na pema donc le reza journée na biso donc soko moni mutu wana awa ta article nenge so ba lobaka article c'est comme nous l'article yango aza lutu aza kanya ou bien aza lindalala soko nini pour biso artiste biso yo voilà mais tant que la journée mondiale donc journée internationale du théâtre le 27 mars bato ba retenir nini bato balingaka bino ba mourir à théâtre bato ba kota biso de partout ba retenir to ba ko retenir nini na mkolo lelo ya bino artiste mais ba retenir nini ba retenir ba ko kanisa ba biloko biso to sala ebele lera mona yamba lobi na kanisi Sarajevo Sarajevo na kanisi équipage na kanisi bilokota lokota na kanisi tarasase équipage loko nazo boya allez lelo bato musu bazo kanisa nanu akufi na maladi ya mokomboso nani akufi na maladi ya kalufungula donc naza na ebele na sali lelo mutu na mutu azola tala ya ye mosusu na uto salawa na bi nalali na loti ndoto bazombe na ngai mutu ya libere elenyo nga na yoki lelo nano na yoka te ozobona lelo akanisi ba tele nga pona tika nga yo question suke ezali tant to célébrer journal lelo otangi quand même ba œuvre na yo ebelo sala est-ce que lelo ya mbali okolo ba ke o se retrouvera pe na ba œuvre na yo ba droit d'auteur na yo na ma onyoso yo sala ndenge lobi wana okozongo epa nani ya solo wana epa ya nani kasi yo ko tuna nga droit d'auteur na yo sokoda eza wana ba bola ba nini eze belebele te sokoda kambo to ba yeko kanisa na mwa ndambo ya mwa ya ndambo oyo ba yeko kanisa la biso ya mukeme mbulo nga na sali 42 ans fona za kana de lupango na zo ngoku na makasi na ngamoko vraiment ya musala na ngati yango na kolinga te mwana na ngonga na boti na bimisi ausala théâtre te na mboko yo jamais kasi te bongo eza wapi ozwa droit ngo ba pesa mutu droit bazo tala ke longi oyo ndani oyo kutala nani koko oyo heritage ya nani Tony Koko on peut 150. Oh nani 33 titenge on peut 300. Oh nani bata bien oh nani mami lela on peut 800. Nzoka ba sa musala moko ezo bata théâtre oyo nga na sala ebele na ba musicien lelo yo yebi bango ebele nga na liboso ta nga bali bango kutu te oyo yebi ebele wana ya danger to cha bango ba kauna ba shikshok lo yengene no botami te nga banga bango te ya baba na biso bango yo ba yebi ba ka so ba moni bango to o ta pe yamba le ko ta o ya ta bano tala nga bana na se na nga ti o tali po soko sisi ko tala nga ya be na ndako o telenga na ndako o mona to ta ba artiste nzala te o ni da bunda ka nga mo nzamba ali ko la o tala ona ni nga batu trop na ni nga batu na bi valeur na yo na bi valeur na no so bino bo filmer nga te ba to yo ka balobo na lobité pona bato balobaka pardon Ismaël bato balobaka théâtre artiste ba kufa pauvre artiste ba dans le côté et tant que doyen tant on be lokona yo quand même au bénéfice moi de mapango mais il y a des artistes lelo ate sika olala oyo aleka ka mesika olala ezate par rapport à ça c'est que basomba ka po somba lupango fo somba terrain obe mutu musu basombi akuti o sika batongata c'est que osomba ngona nini na kaye obe na kaleso donc il faut soit mbongo na yo saleli musala droit na yo yango mutu ko sombisa yo biloko wana siko yo mona ka no ngote
osombela yango na nini yango na tuni yo na kaleso na soutien. Voilà, Ismaël Atikelio. Nous avons AG Omarika Bongo. Bonjour. Bonjour. Voilà, AG Tomoni présence Tayo Lelo. Le 27 mars, c'est journée internationale du théâtre. D'abord, journal Lelo, ils ont interpellé au Nid. Ben, ça, journée Nabiso, en tant que le pratiquant de l'art. Et comme pensant Nabiso, dans la communauté internationale, il y a réservé journée Moko pour honorer Babadna Mosalo. Ben, ils ont créé art Oyoyo. Et je crois qu'il y a intérêt que chaque année, tout se souvienne à la bas. Voilà. Quand on célèbre la journée Oyo, d'abord on a mémoire et ça moi remarque, moi encouragement Moussalango Oyo Moza Misala, to on partager on a comédien na bato balanda bino ezani. Bon, Moussala cause en remarque, remarque que ça pour la perfection. Mais moi, je pense d'abord ceux qui n'ont pas connu ça par rapport à la journée Oyo, c'est qu'une bonne chose, c'est réunir cette grande famille, autre ça là déjà. Et puis d'aider, si tu es passé sur le plan, comment on dit, il y a réflexion, on pouvait être ensemble et total, quels sont les points qui ne marchent pas, autour de Bongissa, la Katia Msana Bisso, entre autres vous êtes sans ignorer, Binon de Moussala, Moussalo bien collègue Bisso, Boyebi bavir les actes trop dans Msana Bisso. Ouais. Ça pourrait aussi nous aider à arranger, de réfléchir ensemble, qu'est-ce qu'on peut faire en fonction de bavir Nyon Sueza. Surtout que ces derniers temps, les gens ont crié très haut. Comédie boy. Voilà. Ça pouvait aussi nous aider. Ben, c'est dommage parce que la fête aussi, ça fait partie. Il y a maman Nyon. On doit aussi fêter. Parce que Pessamel Bisso et Belé Petozaï Nabango, la place au temps à Combo, ils sont là nombreux. On va fêter peut-être prochainement. On verra qu'est-ce qu'on pourra faire pour nous penser. Voilà. Est-ce que tu as pour nous partager par rapport, il y a aussi mais il y a aussi des autres personnes qui ont par rapport à Moussala théâtre. Maintenant, on a journée à réflexion. Est-ce que ils ont la moindre idée par rapport à la journée Lelo nous célébrer pour nos artistes en général? Je pense qu'il y a des ans. Mais dans cause de solo, je ne maîtrise pas ce qui t'aime mes alliés, mais étant des intellectuels, je parie que t'aime mes alliés, mais là, je suis la maîtrise dans le côté. Bon. Sur place, parce que point de chute, je crois que tant que le point de chute, vous voyez, point Nino, réservoir qui par rapport à déroulement du journal. Voilà, merci beaucoup. Je vous en prie. Merci. Président Tito Pika, il y a quand même la journée internationale du théâtre, où les autres célébrer en la place des artistes. Bonjour Président. Bonjour. Vous avez vraiment les lots parmi les icônes, il y a théâtre congolais. Actuellement, nous avons célébré la journée internationale du théâtre. Journal Lelo dans le Zolo Nini, Président Tito. Journal Lelo le Belinga Belé, Président Mokolo, Oyo ya Mbotama. Ndenge tozalaka oyo, joyeux anniversaire à toi. Lelo Zaya Bisso pour le monde du théâtre. Et le Belinga Belé, dans les années 50. Voilà. Depuis la carrière, je crois bien au Yakape au Kuta, nous avons embrassé le monde du théâtre. Et pour évoluer, tant que nous avons le théâtre, d'abord, nous avons marché. Et pourquoi nous avons le Lelo? Et là, on est interpellé, on a théâtre, on a vu ça surtout. Bon, moi, la différence c'est Ali. Autant au théâtre bandi, nous avons le Masumoyo, le groupe Salongo, le groupe Nzoï. Toujours landa bango na ba grand frère sans souci, de faire sans souci, paix à son âme. Après biso te ko kota et pas ba sans souci. Ba sans souci ba boti biso to bimi. Génération zo continuer à théâtre. Moi différence moko za makasi. Par rapport à ya liboso na lelo, en tout cas différence ali. Voilà. Mais lelo quand on a conflit de génération. Nous avons génération lelo, génération est la différence. Conflit de génération entre bino ba doyen na baleki na bino na bino ba esika na théâtre. Tozo mona moi différence wana étant que doyen. Quand tozo la réflexe na mkola lelo le 27 mars journée internationale de théâtre. Eza ko loba message nini on a par na yo on ko loba pour que ko zongi sa théâtre na lolenge zalaka na ndenge pene zalaka ndenge longo bani. Ngana ko loba mingi boye surtout na baleki vitesse lekaki. Monde lelo eza na vitesse makasi ya théâtre.
biso tosali théâtre tant ba grand frère sans souci abimisi biso tozoke na beat moko yangwana juste bano ba esiko balandaki biso babi ba vie tito na bano jouer ko la vie tito na bano jouer ko la mutu bona ba o comprendre sikoyo bazo bateke théâtre wana yango za musala voilà kana kolisi bana ba licencié na sala iloko mo pembeli te kana monde ya théâtre nana bana na tindi na poto na monde ya théâtre siko baleki ba esiko pourquoi pas ba kolanda biso bon nga kolanda loko na bango te mais na kozala ensemble na bango voilà o comprendre nga mais siko bango nde balanda génération elekaki baza okene ndenge nini bango soki baza na ba folie ya génération eza ta na bango basala ngo pona ba vitesse na bango o comprendre voilà président Tito nanina tuna OK Yassé bonjour bonjour voilà lelo journée internationale du théâtre présence na yo doyen d'abord pour notre journal lelo eza journée nini o lelo ko expliquer na bato ba kotala biso journée à lelo o toye tokutana tosepela ensemble ezali journée oyo monde et adopté na date le 27 mars que elo etangami théâtre oyo bota cinéma voilà donc date nango eza lelo anniversaire nango donc théâtre et banda après la mort de Jésus-Christ. Voilà. Donc yo betaka calcul après mort à Jésus-Christ lelo oui ba date anniversaire to comme na mbula boni oui ça que théâtre est fêté journée ya anniversaire nango lelo donc yangwana ezali international eza awa ezali na Brazza na Gabon do bisika pays nyonso basaka théâtre donc journée kitoko eza lelo voilà journée kitoko eza lelo le 27 mars journée internationale du théâtre il y a ce l'état qui est doyen état qui est icône par rapport à journée lelo eza ko interpeller on nini ils ont reflété nini par rapport il y a théâtre d'abord et puis eza ko lobela yo nini surtout pour na bato ba kotala biso ba comprendre non date ya le 27 mars lelo anniversaire ya journée internationale loyo tant on a occasion banda lobi na butu na occasion titenge sana voilà ya tozana image o titenge sana lobaiko eloko to bandi tozolinga na mona elengi moko boya encore voilà donc neti na bandeli encore de nouveau voilà na mosala ya théâtre voilà lelo personnellement il y a Sele Massa Sika Bamba tant que mon théâtre n'est pas évolué lelo quand même toza célébrer journée internationale du théâtre est-ce que théâtre ngozo ke na niveau nini tolo bango bongo tokoloba ke esengo d'abord yalia bato ya théâtre bakomi ebele donc tokomi na bato balingi théâtre bakomi ebele ça c'est un mais de deux façon ya kosalela théâtre ngo eza souté parce que théâtre ekufi atoloba théâtre ezali to célébrer anniversaire ya international ya théâtre ezali kaka tozolo bango kaka pona kombo théâtre nde vandi mais théâtre c'est kufaki déjà parce que il y a plus de spectacles voilà donc théâtre kufaki déjà ça c'est un et puis comportement ya baleki baye na ndenge ya cinéma baye na ndenge ya théâtre te baye na ndenge ya cinéma déjà pesi mabe parce que soki tolobi totia spectacle na salle bato bavanda to jouer mingi bakokima donc mosala eza mpena mwa malamu te voilà par rapport à lelo le 27 mars ya Sele Massa Sika Bamba est-ce que ezalaki na moyen organisation mosusu te ya kosala peut-être koorganiser baspectacle koorganiser mwa makambo ebelebele eke ezalaka ya marche et puis koorganiser kozwa semaine mobimba ya kosala baatelier bamarche oyo eza ke non kozongisa conscience ya baartiste korappele bango nini c'est quoi le théâtre par rapport ndenge tomonaka ya biso elekaka kaka marche melo mwa moke eleki nango et puis c'est tout non eloko ya moke te ce qu'on a fait c'est avec les moyens locaux voilà les moyens locaux veut dire que petit moyen biso toza nango nde tolobi tosala mwa marche tokende ti na jardin botanique place oyo tokosala mwa spectacle yali mwa musique mpe yali bato bakosepela mpe moke to préparer avec les moyens locaux voilà. Mais l'État n'est pas dedans
L'État à côté de la quantité. Les mal n'a pas l'État. Ministère de la culture à côté. Mawa, ba joueur ndé, faut ba joueur ndé. On a des ba joueurs. Vraiment. Si vous avez ba joueur, on a $25 000 à chacun. Pas pour là-bas gagner, on a 25 000. On a des ba payer ça rapide. Mais pour un biso artiste et comédien, non, 0 na cadre, na biso en tout cas, tu éviter ministre. À l'obagato, ou bien ba monnaie laïe. Ou bien avant quand on a ministre de la sécurité, tant que avant quand on a salle, tant que bakangaye, bakangiye mémoire, azoye bakolobati, azomone nete. Ako kakoloba makambu ya artiste comédien. Même le groupe Salongo qui va bientôt totaliser 50 ans. Dans 2 ans, le groupe Salongo a 50 ans. Mais médaille va pas s'arrêter. Attaque trophée et le remonté, encouragement et prime. Donc pour l'État. À reconnaître Bissoté. Donc voilà. C'est ça les mal n'a pas. Le lotant aux Zoloba théâtre Koufa, est-ce que ça a moyen de possibilité il y a remonter les sous-théâtre na biso. Bien que tout ça refait le 27 mars mais théâtre au lobby Koufa. Moyen muso ezate oh le loko ko lobana ba konzi, ko pesa idée, on a kozongi ça quand même théâtre auto yebaka, auto sepela nango, ezonga quand même na page nango. Théâtre peut zonga ba condition ya lebelé. Pour ezonga na ndenge ezalaka. D'abord toloba sur 11 joueurs 9 footers. 9 footers ba na kati. Alors avec 3 joueurs n'habite boke ni la ndenge ni ata boke ni lango boke ni neni. C'est difficile. Alors donc na théâtre d'abord il y a pas de salle. Ba salle il y a aussi le spectacle exalté. Un soutien. Oye sengela va soutenir Baptiste Ezaté sponsor va la soutenir dans la biso on va soutenir ba théâtre va la soutenir et puis il faut pas laver nzamba laver son mémoire parce que mémoire na biso et si et baby makasi bato batie elikia maintenant na fétiche batie na les à côté ouais comme ça la rapide que moto se retrouver rapide. Tout ce qui est toqué dans Pembena, le pont moteur zonga na droit chemin à théâtre encore, c'est pas facile. Le baka nzamba sunga. Maman Loso. Voilà. Mais en tout cas, plaisir au monde lelo, la journée internationale du théâtre. Vous avez parmi ma maman au Bobani, vous savez théâtre Kala. Premièrement, d'abord, journal lelo à théâtre, journée internationale de théâtre, aux Omonango, présence Nayo, d'abord, les Olobeloni. Oui, ça va bien. Ça il te repose qu'à la peine maintenant qui peut en côté. C'est que le président Masumu comme quoi agir boedo qui kitoko. Ne to kutani boto tambola toke to tambol to fande skamoko to jouer to sepeli et ça bien. To makasi. C'est que lelo tant aux autres la théâtre na biso na part na yo. To célébrer mais il y a aussi des défauts dans le théâtre. Et ça, si on a makambo na théâtre, peut-être ça va évoluer. Peut-être que les comédiens vont 10 jours au jour dans le théâtre. Tant que nous célébrer, réflexe na yo le logo lobanini pour le théâtre, pour sauver le théâtre, pour le makambo, ils ont regret na bino na kata théâtre. Il y a un monde qui est passé. Tozo célébrer, mais parce que la vie des comédiens est bien. Souffrance c'est belé, papa c'est belé donc qui toro pensate. Malamu pensate. Bon bato belé bakufi ba pauvre abanda théâtre banda karake kufane pauvre ni éternel pangu ni eloko moko to ke lote. Donc ça ka passe to célébrer ka pour esa journée na biso. Voilà. Ba faiti nini oyo mona na théâtre pena. E belé. Neti nini? Ba ki pa biso te. Voilà. Ba ki pa biso te to banda ka to sa musa to sa eloko mo malonga te. Et là, on monte aux autres, on continue qui va surtout battre la biso kaboy. Bon siko. Est-ce que effort ni pe bino ba comédie. Ke ba kuna yo. Thank you.
Oh, bafongwa la ngozi. Bafongwa mapena. Beaucoup ça la kuna. Très bien, très bien. La circulation. Mwana mama. Tobandi mai komela error. Bakokwela bino kuna. Pem. Habita
Pema te. Pema, on a la pema. Ah, on a pema. Zonga ngambangu. Président Mbere Ekoti international à théâtre. Toujours.